Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB TELEMA qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi Mbote na bino nyonso balandi ya magazine Kinshasa na biso ezolemba te komemela bino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa. Tofongolisi na biso ya mokolelo na dossier ya baso mouton DG ya Safricas David Baterna oyo ya OVD Benjamin Wenga basambaki lobi liboso ya magistrat. Confortation na bango ezalaki sur ba raison réelle ya l'intérieur ya misala ya so mouton. Non respect ya ba échange pe interruption ya ba travaux. Selon ba information ya Souka, lobi mardi Jamel Simif oyo bandaki kosala misala ya balongement sociaux pona ba militaire pe ba policier ye pe akotaki makala. L'état basakanaka na été dossier à suivre. Mercredi décembre topé Poutoulou mokolo ba chrétien catholique ya monde entier bakotaka na période ya carême oyo ememaka bango na semaine sainte et nga mandala la tina période ya Pâques. Attitude nini chrétien catholique akoki kozala nango na période oyo. Poutoulou ezali rite oyo e markaka debi ya carême na église catholique universelle. Awa tozali na Sainte Thérèse, Abbé Hugues Tutelamo, diacre a expliqué ba attitude nini ba chrétien esengeli ba observer na période oyo. Mokolo lelo ezali mokolo mwa esengo okati ya ecclesia ya molongo mobimba pamba te ezali mokolo moye to bandi bongo eleko ya karezimo. Eleko ya karezimo ekobandaka bongo na mokolo moye to bengi ya mercredi décembre. Bongo na mokolo lelo nde tokotiaka Poutoulou epai ya bakatoliko nyonso na mbunzu ezali elembo ekolakisa te tozali bato pamba tozali bato batau toutaki na mabele pe tokozonga bongo na mabele se na eleko eye ekozwaka bongo mikolo tukuminei na mikolo tukuminei wana tokotambola tokoyeba bongo komilengele po ya kosepela pasika ya mokonzi wa biso Yesu Kristu mbele na ba attitude o bakosengaka biso o eleko ya karezimo bakoloba na biso ezali na makambo masatu e tosengeli kosimba lokola ba Kristu likambo ya liboso ezali bongo tosengeli kozala bato bayebi kokabola na bato bazali na pasi bato bazali na minyoko esengeli na biso kozala na attention envers bango esengeli kokende pai ya bango kosunga bango na pasi bali na yango eloko ya mibale bakosengaka na biso tosengeli kozala bato bayebi kosambela toyebi te na ntango emonguna komekaka bato mingi kasi esengeli na biso tomiyika mpiko na kati ya losambo po te toyeba bongo mokolo wana kosepela seko ya mokonzi ya biso Yesu Kristu. Eloko ya misato oyo bakosengaka na biso ezali bongo koyeba komipima to pe jeune mokristu nyonso tu lokwa deja mokolo ya lelo ezali mokolo ezali obligatoire mpona mokristu katoliko nyonso esengeli na ye ayeba bongo komipima po ya kokota malamu oyo eleko eye ya karezimo yango wana nde ezali na ntina na ntango eye lokola bakristu tosengeli kolanda te tokoma bongo na pasika ya mokonzi. Mokristo moko pe tokutanaki na ye alobi batitide nini oyo chrétien esengeli azala na yango na période oyo.
attitude chrétien catholique yakoki kozala nango attitude ya losambo ya kokaba ya komipima ya jeune ya koboya masenginia masumu mpona ezokotisa biso na eleko ya charisme elembo ya putulu mpona biso bachrétien catholique elingi koloba ke ozutaka na mabele okozonga na mabele yango batiaka biso elembo ya putulu esalaka 40 jours mpona eyingisa biso mpona tofete eleko ya pasika ezalaka mandala la topepaka na eleko ya mandala la yango bakamata mandala la ane ekauki batumbi yango ekomi cendre yango batiaka biso na elongi bachrétien catholique awa tokomi période ya carême to sentir peu différence na comportement bilangwa kofinga kotonga surtout motema mabe botika po Congo ekende liboso bonne dévotion na bachrétien nyonso Kinshasa eleki partout Yimoko pe mokambi ya église catholique Pape François asali message na bakatholique nyonso ya monde sur lolenge nini ya kozala na période oyo ya carême bolanda yango na français na image télévision kato ya bakatholique. Nous luttons pour distinguer la voix du Seigneur qui nous parle, la voix de la conscience, du bien. Jésus, nous appelons dans le désert, nous invite à écouter ce qui est vraiment important, ce qui compte, ce qui est important, l'essentiel. Au diable qui l'avait tenté, il avait répondu « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole qui vient de la bouche de Dieu. » Comme le pain, plus que le pain, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous devons parler avec Dieu, nous devons prier, parce que c'est seulement devant Dieu que les inclinaisons du cœur se révèlent et que la duplicité de l'âme tombe. Voilà le désert, un lieu de vie, pas un lieu de mort, car le dialogue en silence avec le Seigneur nous redonne la vie. Investissement na numérique pour la numérisation et le service public et l'État est la priorité du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo où il a exprimé qui volonté à RDC à se connecter dans le monde entier en travers plan et déploiement et infrastructure numérique dévoilée dans le ministère et Pétentique Augustin Kibasa Maliba. Lors il y a IDXI le 19 et le 20 février dernier, Bolanda extrait oyo équipe ya communication dirigée par les conseillers Jimmy Mukendi va proposer Bissou. Tête Augustin Kibasa Maliba, ministre et Pétentique RDC, na ambassadeur ya Royaume de Belgique, Salema qui na cabinet ya ministre congolais, au centre ya Masolo na Bango, plan national ya numérique, pe déploiement ya infrastructure numérique pour le développement ya RDC. Reportage ya Hérité Lukoji na Natasiata. Mardi 25 février 2020, ministre ya Poste, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, ayambaki na cabinet ya Mosala, ambassadeur ya Royaume ya Belgique na Kinshasa. Ba discussion na bango mibale ezalaki mingi na cadre ya avancement ya plan national ya numérique. Ba réfléchissaki ensemble comment est-ce que le Royaume et la Belgique et la République démocratique du Congo va travailler ensemble pour aider Mboka et avancer sur le plan national et numérique. Des avancements par rapport au plan de numérique auquel la Belgique a travaillé ou a collaboré dans son élaboration. Nous avons parlé des avancées par rapport à cela, mais également les différents projets du ministre par rapport à la Poste et dans l'informatique et le numérique.
Ce plan est une étape importante pour le Congo, pour son développement, non seulement au niveau sociétal, mais également au niveau industriel, économique. J'étais très content au ministre de pouvoir annoncer l'ouverture d'un nouveau projet ici, qui est le Digital Kinshasa Digital Academy, ici à Kinshasa, qui est un plateforme non seulement d'académie, mais également de start-up, des petits projets informatiques, comme petites sociétés et des pépites de développement industriel et économique au Congo. Diplomate belge ayebisi intention ya mboka na ye ya ko travailler na PT1TIC pour réaliser ba projet ebele. Et comme je l'ai dit, nous avons déjà travaillé ensemble pour accompagner le ministre dans le cadre du développement du plan de numérique. Nous sommes prêts à continuer de mener ce même effort. Et les discussions d'aujourd'hui ont mené sur les différents projets, ce que nous pouvons faire. Mais ce sont des projets que nous devons encore mettre en œuvre, discuter en interne, également avec les autorités congolaises, afin de pouvoir les inscrire dans les projets multipluriannuels que nous sommes en train de développer avec les autorités congolaises. Kinshasa et l'équipe partout. Nabotork Network ya Afrique du Sud basalaki séance de travail monene na ministre ya PT1TIC Augustin Kibasa Maliba masolo na bango ezalaki autour ya relancement ya SCPT entreprise congolaise o etalaka makambo ya poste pet ya télécommunication. Pour relancer SCPT, Nabotork Network, oyo ezali installé na Mboka Afrique du Sud, le col bazali spécialisé na poste pe ba nouvelle technologie, bazalaki na séance de travail moko ya makasi na ministre ya PT1TIC Augustin Kibasa Maliba na cadre ya protocole ya partenariat na bango pour na kozongisa pe kotombola misala na kati ya SCPT. L'audience a tourné autour de la relance de la SCPT. Nous avons donc aujourd'hui conduit la délégation du consortium Nabotork Netone, venu d'Afrique du Sud, dans le cadre d'un protocole de partenariat qui a permis qu'il y ait des travaux et des séances de travail depuis presque une année avec la SCTP pour permettre à ce que cette entreprise soit relancée. Disons d'abord que c'est par rapport au contenu, au même terme de référence de la société Netone et de Nabotork aussi, qui travaillent en Afrique du Sud dans le domaine non seulement des postes, mais aussi dans le domaine des technologies qui peuvent permettre aujourd'hui à la SCPT, comme d'autres entreprises, comme d'autres postes dans le monde, de jouer non seulement le rôle de poste, comme on peut le dire, mais aussi de virer ou d'aller vers la transformation dans le système bancaire. Nabotork et Netone, c'est un consortium d'entreprises sud-africaines dans le domaine de ce qu'on peut considérer comme le numérique. Parce qu'aujourd'hui, vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, le chef de l'État a lancé la première édition de l'activité liée, de l'édition, disons, investir dans le numérique. Alors, aujourd'hui, nous pouvons considérer que c'est la réponse à cet appel qui a été lancé. Mais on peut dire aussi que c'est la concrétisation d'un processus qui a commencé bientôt une année, comme je l'ai dit, parce qu'il y a un travail de fond qui a déjà été fait. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la fin du processus, parce qu'au finish, le travail que ces entreprises vont faire ici va permettre à ce que la Poste non seulement puisse être relancée en jouant véritablement son rôle, mais aussi de virer et conduire à ce qu'on peut considérer comme l'inclusion financière dans notre pays. Bon, ici, il ne faut pas parler en termes de, comme les autres, plusieurs viennent et ils partent, mais si ces entreprises ont évolué dans le travail, comme je l'ai dit, presque depuis une année, c'est parce qu'il fallait qu'il y ait un travail de fond qui soit fait et tous les aspects ont été analysés. En termes d'infrastructure, vous savez qu'aujourd'hui la SCPT dispose d'un patrimoine qui est étendu sur l'ensemble de la République. Ces patrimoines se trouvent dans un état, je dirais, presque d'abandon. Il faut qu'il y ait la modernisation. Mais au-delà des infrastructures, il y a l'aspect
liés à la formation du personnel, il y a donc il y a le renforcement des capacités parce que le personnel existe, mais il y a aussi d'autres aspects liés à l'instauration de nouvelles technologies de la communication et de l'information. Donc tous ces aspects sont abordés de manière approfondie pour permettre à ce que quand on va lancer, ça sera véritablement une reprise en force, comme on peut dire. Kinshasa et l'équipe partout. Na quartier 7 na commune ya Njili mabulu esalami juste pembeni ya bureau ya bourgmestre ya Njili boyoka ndenge nini population eleli na micro ya Peggy Ilunga. Awa tozali na commune ya Njili na quartier 7 na avenue commerciale juste na boulevard Luemba. Niveau nzela oyo ebebi boza na idée. D'abord il faut savoir que nzela oyo ekomaki kosunga baisager ya kotoyo na cadre ya bambouteillage, c'est-à-dire soki entrée ya Kimbuta eza kokangama na ndeti mutu azoya na hôpital ya 7 abande kozwa nzela oyo po ekomisa ye facilement. Soki mutu azoya Sainte-Thérèse eke Kimbuta ezali ya kokangama akokota première entrée ya quartier 1 pe ebimisie na Sainte-Thérèse. Mais depuis nzela oyo ekufi embouteillage eza makasi pe baisager ya kotoyo bazoli la tango nyonso surtout ba chauffeur. À propos vraiment ya nzela oyo ya Luemba na ebité et on peut se biso même soni par rapport au gouverneur na biso Gentili Ngobila même pas suivi tout le monde ba Kimbuta azalaki même kotambola moi suivi ko sala mais tout le monde a même pas suivi ya boulevard oyo comme se biso soni ya makasi dégé comme sala ma ya place donc ils ont bomba biso même vente côté camara mutu activité comme passif. Donc par rapport à nzela et comment ça la biso soni so ba luka biso même solution ba luka solution ba bango mo ba ya kotala na nouveau nzela oyo ça la biso soni ya mukonzi biso mboka fachi on comprend donc et ça biso maman la soni a luka vraiment ba luka ba bongisa la biso nzela et ça la bien pour na mboka na biso makadam eza ko beba so totali terrassé ma ele karasute terrassé comme salité batu bako sala bacha ta propre na terrassé bazala raté toujours toujours vivre quand na salité solo moi écoute le bezati pour la gouverneur de la ville en tout cas place à son excellence na pesi en tout cas maboko mingi na pesi pe chance mingi pour être oluka ko doit solution pas makadam news partout et bukani ba miktuka ekomi ko kima makadam ekomi ko tanzela piéton yango ba komi ko tout à même batu na nzela piéton donc moi écoute le bezati faut balanda kokobongisa makadam na biso nzela oyo ezalaki ezopermettre baentrée belé en Njili okokota soit par Kimbuta soit par ane ezalaki kodécanter un peu situation mais depuis basala yango nzela ebebi makasi tosala rapport na bourgmestre ekenda na gouverneur na ville ti sikoyo eloko moko esalamaka te nzela ebebi makasi bakomi koutilize yango na sens unique donc sens oyo kuna ya côté gauche bazotile les deux sens ezokoprovoke baaccident ebele na bamoto na bavoiture et surtout que tozali mpe na baekole mingi ya bana kotraverse ya bana ekoma vraiment problématique bato bakomi bakokima yango mingi mpo ete ya route ya bien te kote oyo nyonso omoni nsima na ngai ebeba soki oyo okei mpe liboso kote ya maison communale nzela ebeba donc ezalaka mpena si fréquenté comme par le passé te bongo na baka ya Gentili Ngobila toza bakinois mpo toso na ane otolika tomoni batirate fort yango na osenga yo na président atake Félix Tshisekedi na Gentili Ngobila bolukela biso mpena solution atake banjila mpo toasuna banzela te toala banzela te mpo nzela esalaka motu bien azwa facilité kobima azongi oyo ekomi na bakokoso befo kini bopeto to omona na biso yango te pa tokosenga na gouverneur ya ville ya Kinshasa akotisa yango na programme na ye ya kini bopeto na lombango po esungaka mingi bandeko ya chango surtout ba oyo bautaka kote ya Sekomaf. Kinshasa et l'équipe partout. Beltesco na bolingo ya bana kina soko ba toujours komemela biso ba vrai produit na ye. Beltexco, toujours proche du peuple congolais, a outil kotia na marché gamme ya sika super glue Simba, col oyo ezali transparente, ezali kokole na quelques secondes ya pamba, ba pneu, ba sac, ba tasse, a taper ba jouer ya bana na biso. Super glue Simba est résistant à la température extrême, okoki pe ko utiliser yango pona ko bamba ba sapato.
Na plaquette na yango ya 12 pièces. Chaque pièce ezali ko peser 3 grammes. Na yango bana Congo mobimba bo utiliser super glue Simba pour ezali na qualité supérieure pe quantité suffisante oyo eko servir moto nyonso ako utiliser super glue Simba. Ba commerçant occasion yango yo Beltexco amemeli bino pona ba bénéfice oyo ekoki kosunga libota mobimba. Ezali kotekama partout na ba magasin Beltexco nyonso ya ville province ya Kinshasa. Somba plaquette verticale pe plaquette horizontale ya col super glue Simba okozala desi ata soki mokete. Beltexco na peuple congolais moto akokabola bango a elite. Kinshasa et l'équipe partout. Bolingo ya balangue nationale ya RDC exprimé na l'étranger ezopesa biso lisusu conscience ya koyeba ke minoko na biso ezali pe richesse minene kasi toyebi nde koteka yango te bolanda ba extrait to sélectionnele bino pona lelo. Mbote bandeko na ngai naza Hamza nafandaka awa na Zurich nalobaka allemand kasi naza mondele normal te, naza mondele mususu. Na yebi Congo Brazzaville, na yebi Congo Kinshasa, na yebi Lingala. Kasi baza ba mondele ba yebi te, ba yebi baza zoba. Yo oza mwendu. Olobaka na mondele akotuna ovuti Afrique. Olobaka africain. Zoba Afrique eza mbokote, eza continent. Naza congolais. Mondele a kotuna. Ah. Alors, olobaka congolais. Na kolaksa bino n'importe moment baby. Et baby benzalo a liboso ya cathédrale. Ba osala fête, ba melaka masanga, ba soule. Ah, ba mona mystique penza magie à poto. Ba ndoki à poto. Ça, ça met un problème de H na yo combien na ko bisa di melo. H na ngai. Eza di melo eza 25 machi. 25 50 75 unité 80 na kwa. Ah, impecable. Na ya di za impecable. Na esa to tenga ko se. Olobi nini? MP nini? Impecable. C'est magate. Un peu clair. Un peu clair, clair makasité. Bakisa. T'es 1,25. Luka après oyo elandi oyo ezani. Oh celui 0,75 pesa mususu. T'es examen te. T'es examen te. Ah examen te pesa ngai na. Ouais, puis ça, 1,25, you poi, sidi. 1,25 webele, pour na miso. Ah, c'est yo, ita machi, ita nimlo, ita kichi, ita laga. Ngai problème na ngai sa kotanga kaka. Ngai so yo ita betish. Loba bien. Ngai loba très bien, yo limité. Pardon hein. Nazo la bisa nzoto mingi te parce que moi si ba otala na la TV vous na Congo. Hein? Et voilà l'équipe du Congo, en forme. Oui, en tout cas, les autres équipes africaines, beaucoup ne vous la main à Mungwa parce que bon, Koutana en moto, Congo à Zoya, là-bas jouer à Ndingo, Mboula ya Congo, Yango, tu vas gagner Coupe d'Afrique. Après, si vous avez choisi de la Bisso, donc une Coupe du Monde, c'est là, très très intéressant. Abou, Pia. Il faut que Bissonne surtout, pour vendre autour de la table, tout sur la, tout doit ma solution pour Sambuka. Président Sassou a salé le document surtout. Bissotto Yawa, Ngana Yawa. Makasa ngai alaki courage ya pesa ngai soka linga kite tuto bongsa likambo kasto bongsete likambo ngo ebongi ngwana lui na bato bayana mputo na boya bayana Côte d'Ivoire na boya pa mususu soki motima na bango ya eloko ya ko reprocher bango ya lite so bayali bato ya pembe de kola chemise na yo batunga na mbuka baya tout ça là
Misoba na walikambo oyo gaina na aliboye ngana na aliboye shireba mutima yali moyindo boye bavanda kona misoba yali mpembe kola shemido baya tulwa batini tubaya tu salambuka to bongo sambuka ngwana ngana le biso bisini tena penser ka ko pesa président Sassou merci parce que bon mon ngana ngawa le to fungula kile kambo to laki na ba Tchad na ba Centrafrique lolo to yali Sao Tomé na Ngai soto lingaki kasi bat musiba yi aussi ba chef d'état musiba yi. Merci Nabino Bozaki Belé à Rolanda édition Mokolalele comme na suka soki édition ya Mokolalele bimi kitoko pesa merci na Peggy Lunga o azalaki bongo na sima ya caméra na Natasi ata o azalaki bongo na montage kasi bobo sana rendez-vous mon côté ya ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa Oyo et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no